Il y a tous les deux familles. En tout cas, on est venu le Singana Kingo. On dit que la moine a robotina yana yo. On est comme la bobination. Les lots, peut-être que Sombi Soso, Lambi Soso, Batangisi Makila, tout ça, on arrange. En tout cas, au bébé c'est fini. Mais le roi Zémissé, Tobo Takaka. Et là, on s'est dit, on posé erreur. On a posé erreur. La balle, on est bien à la petite fille, comment on a facilement au bal de Conauté. Non, balé. Et après ça, moi, on a c'est fini, on vous sépare. Non, balé. Qui à apprendre peut-être dans mon sous et vous allez soutenir des mots bon retardé. En tout cas, normalement, tout bébé c'est fille à moi, parce que tant envoyé baquet. Mes parents n'ont pas eu bandeko. En tout cas, conception n'a eu Robeba. Original. Bonjour chers internautes et merci parce que vous êtes toujours branchés, connectés sur votre chaîne préférée, Clébora Original. Il y a les grands prêtres César Ngad. Merci parce que vous êtes toujours s'abonner et belé au wapi. Donc on a encore écouté quand on a qui PC locaux. Mais c'est déjà bande qui avait votre humble servante Neftali, la leur noire, la bouche autorité de la presse, la bouche autorisée plutôt de la presse. Donc nous avons pour nous PC avec ça le talent. Pese loko bino mo pesa nini adama sole banda ki na titre la bino ya munene o pesa ki yo bolinga ki mingi na sala amour débat ndezo kanga masolo na kata club original. Donc arrête le baki na le baki na biso ki bino dernière fois que boko zala jamais déçu ngamo na za na pointe pour na ko informer bino pour na pesa bino ba sujet ki toko kara na kata club original na titre la bino o pesa ki yo bolinga ki na sala titre wana donc et donc PCC ma kasi travailler kangi makasa amour débat basi wapi amour débat ngamo nazana Neftali la nef yang azana amour débat jamais bozala dessus ba abonner na biso pour continuer toujours à s'abonner pour continuer toujours à aimer page na biso donc bozala jamais dessus. Là je salue mon boss mon papa César Ngadi merci pour mettre la cac. Masolo déjà bandaki non peut ça ba potonner son botte on soit toujours abonné on soit baza na confiance et fidélité surtout na passé sur vos perceptions pour nous oser là ba image et contre pour bino botala donc na bossa minoté ba abonné na biso boza toujours on pour nous soutenir biso et les autres lo bela nini amour de ba on est marambuti amour de ba to c'est là toujours l'autre lo bela et ça juste question to qui est sur le terrain toujours na bossa na bino ba abonné na biso to qui est sur le terrain. Si j'ai les années na kata amour de bas sur Clébora Original, il y a le grand prêtre César Ngadi. Si j'ai la biso za lelo Bonjour. Papa, tu as la question que tu as posée à la chaîne Clébora Original. Est-ce que tu as une cuisine? En tout cas, na loi na biso, na culture na biso africaine, ils ont moi passé. Parce que, et comment il y a la Bible, que jamais au Goba Landekonayo. On les a eu na temps passé. Dans l'Ancien Testament, ils ont aussi un bongo, ndeko, babalani, mais na minito penandenge actuellement ndenge vie et comment, en tout cas c'est difficile. Ils ont la souté. On est comme une abomination. Mais tout le monde a tribu musu basala ngo. Comment yo ko boy on ka facilement boy kende kono ko bala été surtout so boy bana kité. À moi que so boy bana kité wana. Mais so boy bani o bala So to e bana o baleti. So to e bana o baleti. Mais oza moi c'est bon vivre na ye bokutana ndi ba jeune lelo bakoma ma bomba ba chérie na bango na ba kwemo boy une fois boy zemeye
et 5 deux familles bakutana et arrivé là ba famille en boye au moins kuna eh wana noko na biso wana tata mosi biso ah azande kona yo parce que par là moi ça da na zemi yo sani wana en tout cas wana bomi lo singana kingo bobena singana kingo dans la mona kutelo na koloba te posi arriver kangi déjà zemi wana to ça il faut botaka kati wana oza d'accord to bale mbala moko te no bala été bon bale dende ni po surtout na air de famille mingi na Kinshasa kwa bana poto et comme ara so déjà témoins nos zemi et quand c'est les manger c'est libala bomba wana parce que yo boy que moi c'est déjà dans zemi yo bale lisute wana ce que vous te baby civil ande kono auto moi so do benga jeune de kono en tout cas wana en tout cas au baby civil mais le rôle zemi ici to botaka kaka après bota mwana na biso boyebani déjà po boyebani déjà bondimi bota mwana na bota donc mwana na foka to bokola to na choité mais mwana na ndenga bible pena ila péché mais le roi déjà botami au makila nzambe to bwaka été to bokole kaka après ça va ko bokola mwana na okola na makanisi papa na mama na baza bandeko via mwana na botango wapi en tout cas normalement to baby sifia mwana na parce que tant oyeba ke ba parents na nga bazali bandeko en tout cas conception na e obeba pena wana to en erreur. OK, merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour madame. On s'est présenté parce que abonné à Cléboa original Bayebayo. Comme mademoiselle Zida Moukiampele. Merci beaucoup. Question la biso ezaboye. Est-ce que koki ko bala na cousin na yo? Et koki ko ça jamais. Nandeni. Bon, toza ba blanté parce que toza ba congolais to landa coutume ya boka na biso. Cousin na ngai azalokola frère na nga propre. Donc moi na ya oncle na ngai na koki ko bala nete parce que makila o eza oncle na ngai eza na maman na ngai. Maman na ngai transmettre ngo na ngai jamais na koki ko bala na cousin na ngai. Eza inceste biso toza ba chrétien. To landela to sambelaka to taila ka Bible na koki ko bala ne jamais. Mais tout le monde na ba tribu musu esala comment yoko boya. Bon ba tribu wana tellement balandela ka ba coutume nga en tant que chrétienne une chrétienne je peux pas faire ça. Ba tribu wana balambela ba coutume na bango bon ça dépend lokola na bandundu to mona ba yanzi be ko le belé ba bala na ba cousin na bango mais bien sûr nga pe na za mutu bandundu na za mumbala mais na tribu na biso ezala ka bongo te na koyi ko sa ngote donc na Hollande tribu na biso pe na landa nzambe na Bible e komama bongo te. Moi conseil pour na bato basala parce que ko bana bango. Bon moi conseil ezanga jamais na koyi ko lobela bango batika eza bien te. Kolanda coutume eza bien te tozo évoluer na monde to évoluer il fallait peut être la Bible batanga kala wana ba parents na biso ba banda ko bala na ba cousin banda ko bala na ba cousine parce que ba famille eza ki ebele te bazali na posa famille efongwama mais tant que famille efongwama lelo toza na posa ya makambo wana esute luka mobali o moni ke ko bala aza ekolo na yo bien sûr mais aza cousin na ou cousine na yo te là c'est mieux mais so tozo continuer wana tozo talela nzambe te toza ba chrétien te il fallait totalela nzambe to landa Bible. Donc toi réponse à bonjour. Bonjour. Question la biso ezaboyi. Est-ce que okoki ko bala cousine na yo? Parce que na ba coutume musu to mona ngo na ba tribu musu ezala nango cousine na cousin ba bala ni na bango et le bango le côté mais na avis na yo par rapport à question oyo donc tu as vraiment besoin de réponse on va na carte panza na monde entier et ko sunga pe bande ko mususu. Oui bon biso net to ba congolais eza permité na ba coutume misusu toza ba congolais na bikolo ebele mais bande on a biso net ya bandu bango eza permis wana bala mwana cousine na bango. Mais chez les Kassaïens, par exemple, ça ne se fait pas. Alors c'est ça. Donc, pour Bala, moi, il y a Ndekono, il y a moi aussi. Quelque part, il y a Makila na yo. Donc, dès qu'on a vu ça, on a vu Nangaï, on a vu Bala. Merci beaucoup. Il y a des fois, il arrive à que Bolingana qui déjà, Bolingani, Bossalinion et ensuite que Zemeye.
que tous les deux familles bakutana. Et c'est par là que boye bana que boza bandeko. Ce qu'on a na événement en pleine fête, oui que moi ça que neza boye balanga, mobile baby que na que bala moi stanga et arriva là-bas beaucoup d'années tous les deux familles boza bandeko. Pour ça ce qu'on dit. Bon, on a est clair parce que tous en a problème et coutume. Pour les chrétiens, nous sommes au-dessus de la coutume pour les chrétiens. Bon, en tant qu'Africains, en tant que Congolais, si vous êtes devant à Kabongo, vous se référez à ce que vous avez fait. On se comprend. Les lois, peut-être que Sombi Soso, Lambi Soso, Batangisi Makila, tout ça, on arrange. Et après ça, moi, c'est fini, on vous sépare. Tout le monde a sali cérémonie. Ça existe. Et puis tout le monde a yango. C'est ça. Moi, on a botami, oui, bien sûr. Moi, on a botami. Et tant moi, on a encore là, moi, on a une image moroboé. Et surtout ceux qui ont été et ça, non, moi, on a bien. Est-ce que moi, on a botama? Boté, là, on est dans le tout. Pour papa et maman, baza ya na lèche. Nga, est-ce qu'on a zone à Katina Bango? Vous pouvez expliquer comment moi, on a osala par rapport à Yabande Kolem Soussou ou soit, bon, tu n'as moi, on a libanda, moi, pour tout le monde, on a baton, batabongo, on a fait même bon, on a moyen, bon, parce que moi, on a faire déplacer pour ne pas que moi, on a coulé na ma cantimo, boya ma baie contre ma parents. Bon, de toute façon, ils ont la famille. Les parents, ceux qui basent na base moko solide, bakotel sabana liboso, le bananzambe. Yami balé, les oreilles ne dépassent jamais la tête. Moi, moi, parents. Il y a des manières où on peut parler avec les enfants. Et moi, na tikali na position ana. Qui à apprendre peut-être na mususu, et vous allez souvent bombe moko retardé. Autant mieux à la longue, moi, comme il a âge de maturité. Pour commencer à expliquer l'enfant. Il y a ici, il y a ici, là. Vous pouvez faire ceci, mais c'est déjà arrangé. C'est ça. Maman Bibiche, tout le monde aura une question de ce une question. Est-ce que vous avez comme cousin? Non, non, pour cousin, c'est impossible. Mais tout le monde a la coutume, c'est ça, on a la tribu, on a la RDC, ma balle en est bien à la petite studio, comment on a facilement au bal de Conauté. Pour nous, c'est ça les maratés. Le bal de comme c'est ça, mais il y a ça le maraté. Pour cousin, il y a ça de Conauté. Le Tibet, on est basé là, bon, pour ça. Bon, c'est long, bon, c'est long, bon, c'est beaucoup qu'on a bango quoi, na zolo. Bon, ça c'est quoi est arrivé que Bolingana na mobile moroboé avant, les lots on se retrouvait dans Zemi. Il faut que la famille beaucoup de la famille moroboé bani déjà que moi la famille maman voilà kuna vendre maman les qui n'a pas maman kuna to noko na ngai. Et arrivé que maman kuna to noko no ande maman va boti mobile na. Est-ce que ça ande poser déjà côté. Bon, ça c'est quoi mais côté que ça ne pose pas faute na yoté. Il y a tous les deux familles. Ça dit mais c'est côté bon ça autrement ils ont au bout de kaka bon osani. Après avoir kobota siko, après avoir kobota osani po moi na déjà botami. So deuxième wana orondima ko bala siko ndeko nako oyeba ki ezaki terrain à deux familles de mo lobi terrain à deux. Pour ninga ça peut déjà le mo ezape kama beso longoyo. Pour to bwa kolonga point pour na kolonga na oza exposer ba risque be tout comme kolonga po okufi au point de la bombe na opena bombe ya mwana wana. Bon pour nous la protéger bon on dit non peut ka kobota pour ezaire de c'est quoi eza ndemo na mwana ozoboko la mwana mwana zuizième jamais on peut voir mwana po zuizième ya balabala. On dit ko boko la mwana o bobotina ya na yo. Bon na ndima na boko la po ezaire ko eza la volonté na ngate eza erreur. Si eza pas erreur na ko boko la mais si eza na erreur eza biso de ya ko ça na ko ndima o te po et là ça na erreur bandima ko po eza erreur o ça na ko te po eza erreur. Na kata klebora makambo ezanga raté donc le losi tozana pour nous reposer ma question na bino botinda ki biso to poser to sala bino na kati ya amour débat donc klebora original ezana pour satisfaire pour répondre toujours à besoin na bino tozana ndeko nanga awa par rapport à sujet na biso est-ce que ko bala ndeko na yo donc ndeko donc comme cousine quoi moi na tata moi si moi na noko moi na mama leki ka neza na ba famille mususu pour na ba tribu mususu esa maka to ebite ndeko za pembele solo bani bonjour. Bonjour madame.
motuna ya biso eza boye na kati ya émission na biso ya lelo. Est-ce que okoki kobala ndeko na yo donc cousine mwana noko mwana tata mwasi mwana mama leki mwana mama kulutu ekoki jamais kosala mabongo te mpona parce que boza de la famille mais tomonaka bato mosusu batalaka talaka caméra soko oloba bato mosusu tomonaka basalaka yango abali mpe ndeko na ye eloko nini esalaka bonke yo boyo yango mais eya bato mosusu bandima na bango babala bandeko na bango asepeli na mpe na ndeko na ye bayokani bango mpe na tous les deux familles kaka na kati ya famille na bango toso mpe na famille ya tata mosi to ya noko to ya mama leki ainsi de suite mais babala ye na bango sikoyo boyo mpoana. Oui, en fait, ils ont dépendre na bicole parce que tout le monde a battu baza sur le système soit matriarcat soit patriarcat mais biso coutume na biso ils ont permettre très bon côté. Mais bino coutume nous ont permettre bon côté bien sûr. Bon ce qu'on so boye bana quitter. Té. Bon, c'est te bana quitter que tu es bidon et que continuer te divorcer. Mais zo badum sube ba lingani ba bende ke baza bandeko na ebite so games nazo kosa gradi mu ya les coordonnateurs na ebite so na kosa batu so mo ba lingana nzela ba balani bolingo vraiment ekoli pe e ko matina point ya zemi siko zemi déjà kota kiolo banisiko ba sino ke te wana moni wana za mona noko no wana mona ta mo sina yo ko déjà mo sina o ndeko na cousine wana za zemi olo bani. Oui, en fait, zemi, mais les balles ne continuent parce que tu es bon maman tout est. Moi, je suis bon maman tout est. Tu es dans la famille, tu es. Oh, mais yo boy, il va pas moi na ça. Il faut non moi na te moi no za rendre on a biso. En fait, c'est un accident. Tu es bon maman tout est, mais les balles ne continuent pas. Wana yo, est-ce que na part moi c'est rosa d'accord wana faut que nous sonde moi c'est moi wa contredire donc on a biso habillé à kosa ngote. Alors ba tu va sala ngo conseil ni opesa ba. C'est pas ça la rango donc bâti quand parce que ça bien été quand même parce que le fait que boza donc tous on va qu'il y a un aller qui quoi beaucoup ça riba la tête et comment mater et quoi ça ma bonne côté ce qu'on a pas parents ba la qui sera bana ba famille te oloba na ba on bon ma bien ba parents ba la qui sera famille pas bana ba côté donc il faut pas bando la qui sera bana que tous ça boy et vous allez bien quand même. Ok, maman Mwange. Deux ans juste une question quand à Moko, ou de vous poser jusque là. Est-ce que vous avez un cousin, c'est-à-dire moi na Noko, moi na tata moi si na moi na maman avec moi na maman. Non, na ko c'est la ngote. O c'est la ngote bani. Pour ça mobile to za mobile sepelane. C'est déjà za moi na makulu tu na deux ans de famille mo makila moko. Nga bimpa leki ya bimpa ya. To ko bana te. Et de nature pas la biso ko te simbate. Bon, bien sûr beaucoup bana te. Ce qui arrive à keba mabala monsieur ya boye banite na nzela. Bolingani do bolingani. Amour na bino pe est comme profond. Et comme il était ok, boya ko balana. On va la lettre à la famille moi aussi pour famille moi on se pose tout soit moi c'est déjà aux usines parce que bon comme il na kati ya lié mariage historique lié à rencontre entre deux familles pour que on se retrouve que vous avez bandeko on a déjà ce qu'on a zéro réaction des années ce qui n'a pas été une explication de ngolo douana qui na évité to comme dit na niva pour na suka na ko yeba après na suka na ko yeba que azande ko na ngai. Tout d'abord, quand on l'appelle, c'est mes péchés. C'est dans la zone moine. Si la famille faut vendre par rapport à un moko, non c'est pas la tête que tu peux moi nana na ebita ozalana. Au lieu déjà que l'on a mes alisumuka, et moi bisu suka, oh c'est pas la kobota te pour moi na wana azali sumu donc c'est que on la zemi wana. Te ko l'on a mes péchés. Bon ce que c'est perso que beaucoup le moi na tendeni. Bon c'est ma famille exemple que bayo kaniba solo li déjà zemi koti. To sala. To luka to bisika mwana mukili. Mwana siko so bomise na mukili bien sûr mwana botami, mwana okola na eloko moko ya mabena. Na cerveau na ewa na avenir à moi na lobi ezandenge. C'est un peu difficile pour comprendre biso parce que botami kata ya na leki. C'est un peu difficile. Mais dans la peu faute na biso te. Mais on a vu, il faut que lukaka que ma famille toyebana. Koyebana ba famille za bien bana maman lek ba tata mo faut toyebana parce que ba bloko ya solo pe salema. Ah. Merci beaucoup. Et
Et merci beaucoup parce que vous êtes toujours branché. Merci parce que vous avez qui on a pour la masolo malam vraiment. Tout ça c'est qu'on a comme une souka ya émission la biso na kati ya Cléboa original Là j'ai salué mon boss, mon papa César Ngadi. Donc César Ngadi la qui n'a vraiment volant na et donc nous saka na jeté parce que babi pèse logo zeloko donc nous pèse là déjà dans masolo ya moi bandi déjà dans le monde entier donc vous êtes toujours connecté. Vous avez branché na kati ya Cléboa original vous allez jamais de scar na lo ba beaucoup tika la jamais que vous allez dessus dans masolo donc vous s'abonner surtout vous s'abonner parce que na yebi bino bien na yebi bolinga Cléboa original mingi pe makasi vous s'intéressera vraiment mingi na ba émission ya Cléboa nga moko siko Neftali à la Nef Yang na lobi Nef Yang ayewana a tout pèse la carte na kati ya Cléboa titre ya émission c'est ça amour débat ne ba solution amour de bande solution na kati amour de bande boza toujours ba sujet ka ya boye boza toujours ba sujet boye on a sengi boza wana bolemba te surtout bo se déconnecter se déconnecter au rater en direct au rater vraiment makambo belé bo s'abonner surtout ba abonner na biso nyonso na sepena on na bino makasi bo continuer bo vivre zelo konko et ça la bien tout la dikuluta donc parce que kende kuna masoleza na kati Cléboa original bozo pèse la toujours masolo eza de bavanta masolo nyonso. Là je salue Gradi Mouya les coordonnateurs ainsi dit César Ngadi Gradi Mouya les coordonnateurs sans oublier aussi Gims qui était derrière la caméra Gims Black Mobala Soukebele Mobala Mouinde donc oya koboya yo sali mokili na ye. Je salue aussi de loin mon vieux Edou Matouba depuis Paris mon vieux donc na maison na bengue Yedou donc azaka donc il passe toujours à la Cléboa à s'abonner tongo ya sakantin sans oublier Robert Mbenza moi na poto ya tongo Neftali masole bandi Neftali ba kangal bandi na boy ki Robert Mbenza donc zalayo sans oublier aussi Ige Mako depuis Afrique du Sud donc na lingarabino trop na lingarabino ya mingi pour s'abonner surtout sans oublier Sylva Lemba le Mwami l'homme sage un bon cadre donc na bossa nyoté na pesi vraiment sa beauté pour s'abonner surtout vous allez jamais dessus j'accepte la force de la Grèce là je vois Edwin Vimine donc avec mon vieux Aimé Mala autrement dit doyen KCC donc vous s'abonnez toujours avec votre humble servante Neftali là vous ne serez jamais déçus donc je vous assure que vous ne serez jamais déçus dans la Cléboa solution Cléboa original il y a Yemoko le grand prêtre César Ngadi là je vous salue aussi César Ngadi le patron de tous les patrons patron moko bien papa moko bien à Solarana bana très bien donc César Ngadi to pesi déjà masolo ya mwana donc on doit ba pese loko na kata masolo boye ba sija boye ba thème boye donc sans Cléboa original ma plein donc bozala kawana mingi alobeza te mosala ndeluba tokutani. Avec Sepela TV, besoin que tu aies ma banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopelicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopelicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tu sais maman, comme tu sais papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na andako Europa Bilinga Sepela TV. Original.